Coucou, balanda lusala rouge, lelo toye na recette na biso asika lelo toye na wangila. Tosala yango na mbisi na biso ya kokauka. Mpona yango, moni mbisi na biso ya kokauka. Donc yango oyo. Mpona yango toza na besoin kaka ya litungulu, tomate mbuma, feuille de laurier, ndembi, na pilipili na biso tokonika yango ensemble na batungulu. Donc lelo toye na wangila. Po eza ai, ai na nikaki, na congelaki yango. Donc et puis toza na besoin mafuta huile, tokotiaka moke mingi te. Et puis tokotia na noix de muscade na biso moke pe na kati. Donc siko bolanda, tokomi na étape otia mbisi na biso na mai, po fo otia mbisi no na mai ya moto evanda. Yango wana na tant na yebisa bino erno surtout, bo s'abonner, bo commenter, bo aimer et puis bo partager vidéo na biso. Balanda lusala rouge. Moni ndembi na biso na matungulu tozonika yango. Quand tu fina wangila na comme tu as ni na libokate donc on te fina ngo boye na lutu ko chama ya moto mkie na kati Moni mbisi na biso totiaki na mai ya moto yango tozolongola ngo siko na mai. Moni mbisi eza mbisi ya mungusu nga ninga olamba ngo na poso te poso na teme ezala makasi ndenge otia poso nango na kati te yango wana nazolongola ngo naolongola ngo na mai alingi otia na poso atie me ngai natie poso na kati te naolongola juste ka mbisi. Moi, quand tu as mai na moto, la mai na moto, tu as na kati. Et puis, tu vois qu'il fait de l'oreille qui est na kati. Moi, na tchesko ndembi na matungu tonika ki na tchendambu na kati pe tokana mai. Mai chauffe pour na mai ko chauffer na biso oyo nde tokotia wangila na biso po etoka parce que totie mai chauffer awa totie mafuta na biso na moto po na osala sauce na biso po ba mosusu basalaka sauce te mais ngai na osala sauce ndenge osala sauce po na otia na kati mafuta na tika moke na tia mafuta ebele te po na sala tomate mbuma ebimisa solo mopeso ya tomate mbuma. Tozongi pona kolakisa bino ndenge tozosala siko mbisi na biso. Mbisi na biso yango tosukoli yango kitoko propre bomoni mbisi na biso yango oyo donc tozela mafuta na biso echauffe mpona kosala sauce na biso na kati. Bokende te, bosabone, bokommente epi bopartage. Totie ai na biso
c'est chauffé. Tokotia wangila na biso na kati. Mafuta c'est bongi, tokotia tomate na biso mbuma. Tosalisa comme moko ya wangila. Maintenant biso bébé. Mai na biso est chauffé. Tozotia wangila na biso na kati. On a besoin de toka pendant 30 minutes. On va ngana bise bongi. Toto comme na étape ya kotia mbisi na kati. Mbisi na biso. Tu as ajouté muscade na biso puisque nous avons tomate na biso bon moi na chaque fois foutre belete parce que yango déjà bimisa mafuta nango. Na biso yango bomoni ndenge tosaki yango à part mpona ebimasa ya mobesu po ebimasa ya mobesu. Ko topesi kaka sikone wangila na biso etokaki deja ebeli tomate na biso mpe ebelaki soki totika yango etoka pendant 20 minutes. Donc bokende te bozela bomona parce que kolamba ebongaka okitisi motema olambi biloko na kimia loko po moto azolia azoka mpe elengi. Ndango wana na bi bosabone, bokommente, boaime, bopartage video bato nyonso ti bamona bato ya bachaine mosusu mpe bamona baoyo bamonaki peut-être nati bandaki kosala bamona mpe ndenge nini biloko na biso ekomaki na niveau oyo. Mpe tozo ajouter mungwa na biso tokangi nzungu na biso pendant 20 minutes. Biloko na biso yango ebeli bomoni ebongi tokomoleka kaka na mesa. Napesi bino ba bon appétit ebele, bolia kitoko, bolia yango na fufu, bolia yango na kwanga, bolia yango mpe na makemba so olingi ya ndenge biloko na biso ebongi. Napesi bino toleka na mesa tokende olia. Mon toleki na mesa tolia biloko na biso bilubu na biso lelo wangila na biso ebeli kitoko eze lengi na munoko. Donc babone nanga napesi bino ba gros bisous
bon appétit na wangila na biso lelo. Bye bye.